C'était comment? C'était... prenons, on peut arrondir dans les 35 000 ou bien 40 000. Multiplié fois 36. Voilà, je vais encore répéter une fois. Voilà, nous avons 40 000 fois 36. Oh shit. Encore, voilà, notre calculatrice nous fait défaut. Voilà, excusez. 40 000, voilà, fois 36. Donc, c'est à peu près dans le 1 million 440 000, je pense. Je crois, c'est comme ça. Hein. C'est à peu près dans ces chiffres-là. Oh, Nazomona Awa, 36 multiplié fois 40 000. 40 000. Voilà. Voilà. Oh, ça me donne des chiffres un peu différents. Alors, je vais essayer de voir pour appeler Sabino chiffre moko ou albaka wrong te. On appelle Sabino chiffre moko ezali exact pour que vous ayez la connaissance na oyo naza koloba awa bande konangai. Attendez, on va prendre notre calculatrice. Voilà, nous avons 40 000. Voilà, c'est presque dans le 1 million. Hein. C'est dans le 1 million, je sais pas. Voilà, 1 million parce que 1 million 440 000. Hein, parce que si nous prenons 10, ça va faire 360, presque 400 000. Si vous prenez encore 10, ça va faire 400 000. Si vous prenez encore 10, donc ça fait 1 million 200. Et plus le 6. Donc voilà, c'est 1 million 440 000 $ que M. Peter Kazadiabimisi na caisse à l'État. Sur utaki na nzela nini ngana bino pe to ebite asombaki ba jeep obo monaki lobi wana e kamusaki batu 36 jeep apesi ba généraux balandela rango ba kuluna. Est-ce que ba jeep wana Toyota eza ba jeep ba ko banda kolandela rango ba kuluna? Donc ba ko landela rango ba bandi ba criminel, ça va leur faciliter la tâche. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais lokola bango ba yoka te tolingi to mona ba conséquences ya ba jeep o ba sombi. Hier, je vous ai dit ici, bakuluna bakomi grave, bako kata matumitu, bako kata maboko, bako boto la biloko, maman moko lobi bakata ki loboko pa bakuluna. En pleine journée, bakuluna bazako bunda, c'est comme si la police n'existe pas. Des policiers ont peur de kuluna au Congo. Ba policiers barobanga kuluna. Mais le ministère de l'Intérieur a ko sombe la ba généraux ba jeep 36 même pour justifier moyibi ambongo na bango. Mais ndeka nzamba lobaka zala na kimia na kolakisa bango buzoba na bango moto epelaki na limete na 12e mairie. Ah nakasa ute za na 10e mairie. Abi moto yo ici na ngoza ite na 10e mairie parce que wana ezabisika mama Marthe azali fallait tout monde abisika suko mama président azali moto ezopela ndenge nini ba camion ya incendie inga ko ma pone boma moto liboso ya lupango mama Marthe to na quartier ya mama Marthe mawatro moto bandi ko pela na 12e rue et bande konanga bande ko pela camion ya anti incendie ya ba sapeur pompier eza ko yate moto peli bato baza ko tala kaka et puis ezaki moto mukiete. Les gens ne veulent donc la population n'avait pas de moyens. Il y a moto et ils attendaient le secours. Il y a ba sapeur pompier baya. Je vous montre d'abord deux vidéos. Il y a wana bongo bota la binomoko. Ah les RDC, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave, je vous dis. Bota la binomoko bande konanga moto eza kopela. Population za ko observer na ye. Et bongo bota la tango camion ya oye babenga ya anti-incendie ye bota la mai bazoko boaka po eboma moto wana. Vous allez pleurer.
Mokoyo. Ah, Pachi Beto. Ah, Tombolo. Voilà. Regardez, moto Zaropela, peuple congolais. Alors, regardez ici, Nengenini, la population va observer là-bas. Na 12e minute. Attendez. Wana moto Zopela, batwe bazotala kaka. Excusez na kanga moi volume. Bazotala kaka moto nenge Zopela. Le feu. Ne bozo mona wana Zopela. La population ba ebite kutu ba kosala ndenge nini bazo observer na bango le feu ekoki se propager et atteindre ba milieu belé mais bango pe bazo observer bazo talaka moto ndenge ezopela tala moto makasi ndenge wana ezokopela. Maintenant ils attendent le secours. Il y a ba sapeur pompier. Peter Kazadi hier je vous ai dit à Sombi 36 jeep apesi ba généraux à la police. Tala buzoba makambo ya ba fire oyo. Je parle anglais même. Il y a bato benga ba sapeur pompier ba biloko etali ministère intérieur o esengeli ya veye nango po ayebaka eloko ni tokoza nango po na tobo moto. Ce que je vous montre maintenant la vidéo. Il y a ba sapeur pompier à RDC. Et puis wapi bisusu na kata capitale ba sapeur pompier ba yeko boma moto na kata ya moto wana ezoko pela na usine ba yeko boma ngo. Ah Congo. Non, c'est pas possible. C'est pas possible mes frères, je vous dis que ce n'est pas possible. Attendez na lukela bino image ya ba sapeur pompier wana bomo na bino moko tango baye kuboma moto wana eloko nini e lekaki botala eloko nini e lekaki wapango yango voilà botala ba sapeur pompier a Fati Béton na Peter Kazadi bayeko boma moto eza kopela na quartier tala ah limité beba botala moto botala bino moko ba sapeur pompier bazo boma moto tala mai à sapeur pompier. Tala mai à sapeur pompier. C'est pas possible. Tala moto nenge zo bima. Botala bino moko moto nenge. Suko botala mai au sapeur pompier zo bimisa. Botala mai à sapeur pompier. Botala mai. Botala bangwana. Tala. Ah Congo. Ah ngamboko yo. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Moto abo epeli mais sapeur pompier loke maya ngwazo bwa ko ndire lingi na ngota ko bimate tala maya sapeur pompier peuple congolais botala sou maya sapeur pompier botala maya sapeur pompier tala mai ebuma moto wana tala mai tala na mwa camion bayaki na moko pe baye na 2 3 4 camion te baye kana camion moko ya anti incendie kaka moko baye na camion moko tala moi camion baye nango tala moi eloko wana bazo kitisa wana comment on dit soki escalier non pas escalier babiloko ba français bozo kimanga sus tala misala ya ba sapeur pompier na Congo bazana bango na ba matérialité mais lobby na lakisi bino ministre intérieur asombeli ba généraux 36 jeep. Ah, Mbokoyo. Les gens vraiment, je ne sais pas là où ils ont appris l'administration. Je ne sais pas. Je ne sais pas là où ils ont appris l'administration. Mais être un avocat, balingami ou engagé avocat parce que c'est vraiment un domaine mokobo. D'abord ici aux États-Unis pour être un avocat, ils ont d'abord pour banana nous coûte classe avocat. Ils ont un concours. Concours où ils ont 2 pays entre les États-Unis et le Canada. Tu dois passer le test là. Ok, il y a un centre moko fermé. Bo bandi test papa je sais pas so ba pesa combien d'heures. Alors so sali batali niveau na yo si mande ba ko autoriser banda ko sala cours à droit. Domaine tout, il y a droit au kende, mais il faut ça d'abord test. Batala na niveau no soko ko sa ko mémoriser pe ko yeba qu'est-ce que le droit na ba bloquer belé. Or dans le droit aussi il y a partie moko ba bengango droit administratif.
comment administrer, comment régler des trucs, comment faire tout ça. Ce que Peter Kazadi, lui, il est avocat. Il a appris le loi où? Il a appris les trucs où? Donc, franchement, tala. Kaka lobi na laksibino, le ministre de l'Intérieur a distribué 36 jeeps. Ce que jeep wana yoko bomamoto te pourquoi? On ne sait pas priorité la biso ezali liboso, mais les sentiments kaka yakosala presque d'une n'importe quoi na kati ya mboka wana RDC. Alors rapidement peuple congolais, parce que je vous ai dit que tozana moi tant na kopesa bino po bolanda professeur Franklin na oyo même abandi ko expliquer biso sur l'accord que Félix Tshisekedi a outi ko signé, n'est-ce pas, na Paul Kagame, peuple congolais. Alors bande konangai, je vais lire quelque chose très très rapidement ici pour que bino pebo zala na moi connaissance na makambo na lingi ko le banabino. Alors na outi ko laksa bino awa situation ndenge moto eza kopela na kati ya mboka bomoni yango kamino ya koboma